Bandeko mbote na bino tomesana olandanga, chers amis, chers patriotes. Bandeko kamwa video oyo ya moke epesinga pasi lisusu ya kotala ke bandeko na biso mibali ya baluba balingi ko respecter basi ata mokete. Mais pourquoi vous bana bango et pourquoi vous botaka na bango bana? Vraiment bandeko biso ba mususu, est-ce que to viva na basi baluba te? Est-ce que to finga bango au contraire to respecter bango? Jamais na munoko oya ngai na ko bimisa pona finga mwasi muluba. Mais bino basi mibale baluba bomonaka basi ba luba on dirait kama biloko moko ya pamba. Bandeko namoni leki na ngao ya mwasi ya muluba leli aza combattante ya IDPS a contribué pe mingi, mais secrétaire général ya IDPS Kabuya ndenga traité ye moyena lobezate pour l'exaga bilili Bolanda. Bonsoir na batuno so bakolanda video oyo parce que batuno so bayelinga na so se présenter kanaza comme la ngeza matambi zeti yomo. Je suis la présidente nationale de la dynamique de force action fatigue FAF pour les anakati ya IDPS. Je pense que babebele bayebinga babebele pe bayebi musalo na sala na kozala video oyo kaka pona ko informer batu nyonso parce que makambo moi sala mi na miso ya batu nyonso publiquement na miso nanga na miso ba membre na miso ya batu nyonso na parti kaka nde boyebaki mama Denise akilobi na parti aye kotikela biso maputa vendredi jeudi balobaki ete kotika baliste na bamifuma na biso na yaki kotika liste ya batu nanga lelo mpe balobaki tokende kozwa maputa ntango tokomi wana tema nakomaki na depuis ba 11h ti ba 16h namoni kenona ki mwanzala na bina projet mokenaki okama eloko ya kolia epui nazonga nakei tozalaki 3 personnes sai mama moko aliki de femme na ngai na motu na ngai na bando otambola na ye ntango sikoyo tozongi tokutani na CG Kabuya azobima na porte mbala moko ya bisi nyonso bazalaki wana basécurité oyo bazali na porte bakotisa biso te tokota te totikali totelemi kaka wana ntango ye aye po ya kokota po abimaki ntango aye po ya kokota nga mpe nalobi kino tokoti na ye nzela moko biso nyonso te tozalaki biso misato kokotaka tozokota minute atelema na tali oyo mwana mwasi miso tozalaki na ye aliki de femme anatuni ye qui vous a fait entrer. Il n'y a pas eu ça le bilan, à ce que nous avons fait la maille ici. À Balouki Nassima, à Talingaï, à Tuninga. Oh, là, il y a quoi ici, Bino? Appelle la femme du Gabon, il a répondu. La termination de qui vous a fait entrer. Là, il y a quoi ici, Bino? La moindre de la zone de la minute, Maramo. Allez, je me suis pas sécurisé, on va s'arrêter, on va s'arrêter. Allez, je suis pas ok, pas bien, là. Maman Denis. Batindinga nechimwana mukeni nasalide nasala batunanyo nasungaka parti butumoyo etikala kozwa teloko tena lifa ya parti naibailianga lela na lifa moko batindikinga nechimwana muke batindikana mutu apesa andreani seje Kabuya yamisa batu nanga yamisa batu nyonso yamisa bamambre nanga nenalobeli nasala video okozalaki officiellement batu nyonso yamisa batu Maman Denise, nous avons moins de la femme. Ils sont passés dans ce moment que nous avons la moutou, il y a des gens qui sont partout. C'est déjà la bouille à humilier la vie, ça va tout le monde. La vie à ma tête, on va faire la histoire. Maman Denise, sont passés. Nous avons considération que nous sommes considérés là. Maman, c'est déjà sali. Nous avons meilleur moko. Maman Denise. CG Kabuya zokoma parti akangelea na biso ayaki na kati ya permanence mpona kozwa makolo ya bamambre na biso
oh eza moi de la femme il faut respecter basi pe respecter ba leader o baza na kati ya parti baza na ba mouvement na bango na kati ya parti faut respecter bango alors eloko seje kakuya sali tosepeli yango te azwa atinda partenaire ya sécurité babimisa mama na biso eloko seje asali ye elobaka kaka ke abimaki na nzela ya basi te mais akoba kaka na kosala mosala oyo azosala wana soki ayebi korespecte bamama te biso mpe bamama tokorespecte ye te. Mama Denise mama na ngai tayele biso balikaboyi naza ebele kokufa te oyo sege kaboyi ezosala mpenza eza humiliation mpenza mpo na ngai nakoloba niazo humilie ntina yo kaka yo mama mokonzi asali kitoko te mama liseti yombo aza moto oyo azokamba mama ebele na nsima na ye azosala mosala kata parti mais sege azozwa ye na considération te ata moke so omoi video oyo aye koflate oyo te mama na ngai azobetela mai na miso toza na eloko te akolobela minute oyo na minute oyo nayebi soki ifo fo bazokonsidera ngo te na kati ya parti de parce que ezosunga mokonzi ya mboka mama denise yo moko tali biso likambo vraimen tozoba mai na miso tani na telemi vraimen mama na denise mama na ngai oyebi mpona bamama osepesa bamama biso tosepeli te biso toza na kati ya parti te mama toza bato idepesi te kamoyo azosala eloko te azosala bito azolongola nde bato kati ya parti azobengelisa bato kati ya parti tokoza majorité ndeni ntango azosala maboye mama na ngai tali biso kamoyo eza mai biso tosepela te oyo kamoyo azosala oyo azosala azosepela te oyo nyonso nayebi biso kaya wana nasebele kotomesima bandeko na banzi bolandi kolela ya congolaise bandeko za mawa nayebi te soki gouvernement un jour akoki kotala likambo oyo entre mibali ya baluba na basi ya baluba. Donc chez les baluba mwasi akozala kitoko meme ndenge nini epa na bango aza eloko te aza eloko te me bandeko mpona nini boye mpona nini kolelisa mama ya bato kozwa ye neti eloko pamba kotinda babenga na ye bandeko ngaza muluba te me naza congolais mama na oyo babengani aza congolaise nazoluka eloko moko eleki kama mikolo nayebi te soki nakomona yango nalakisa bino ndenge nini moluba amaltretaka mwana mwasi eseleka kala ekozala difficile mpona mona yango mais ekozala esengo mingi soki namoni yango mpona sangisa yango na oyo bouti komona bandeko eloko epesanga pasi soki bazo maltraiter mwasi ya moluba na moluba tous les mibali ya baluba bazalaka contre mwasi wana e basi ya baluba bazalaka contre pe mwasi oyo baza ko maltraiter bandeko nanga na comprenaka te soki tokosuka wapi ndenge mwana mwasi oyo azoloba abebisi bambongo ebele mpona parti mais tala oyo basali ye me bandeko bokotikala komona ata moluba moko te ya mobali akoloba mpona mwasi oyo bokotikala komona ata moluba moko te akoloba mpo azwa part ya mwana mwasi oyo aza te aloba ndeko eza pasi bomonaka bandeko ndenge le criminel violeur mokuna ndenge asalaka mwana mwasi ya bato ya moluba Chibola me bandeko nanga basi contre Chibola basi ya baluba contre Chibola mibali ya baluba contre Chibola mais c'est incroyable mwana mwasi azolela baviole ye revolver
amen. Basali ye oba kwa sala sana bébé mwana muke. Na criminel violeur mukuna. Déterminé ya kosala mabe. Mais bandeko ata mobali moko ya moluba kosola kite. Pour le non bosali mabe. Na ba pasteur na baluba. Etanga lo bakay muluba koza la pasteur te bamusu bataka tembe. Baluba bamusu bataka tembe. Mais ça ba obaza kondima. Parce que so baluba ya ba pasteur baza ko enseigner yango. Bozo voici na valeur et vous rendez mususu. Mais kende pas ya voici l'homme. Tala makamba luba na kati église pour na basi. Na veiller ako zwa fimbo azo beta ba mama na baluba ba mama oya ba mikolo basala ba 60 ans et quelques azo beta bango fimbo ba mama na bakolo batel muku na zo bana bango abasi akena bango ba mama na bazala droit ko lobate mais autre bien ndeli bande ko na ngai. Et c'est pour cela basi baluba bazo mingi ba Congo parce que tant bazo ya pas na biso tozo respecter bango. Tant bazo nga pa na bino moite nazala basi biso baluba benga ngai papa ba mama na biso baluba kato bala basi mibale baluba te basi bela benga baluba siko nanga na bino bana nani alingi baluba parce que bino mo baluba bozo maltraiter basi baluba boya ko bako ngala linga baluba te au contraire ngala linga basi baluba ko de bino tout la oyo. Bandeko mubali wana bomoni aza magistrat ya muluba na bakinkole kuna apesaka sur 80 kg aniati mama wana na mutu atelemi na likolo ya mutu ya mama wana ndeko nanga koma mutu akoza na motema ya boye koma muluba akoza na motema ya boye uniati ye na kilo wana bozo ganga mama Denis Taleb Solikambu oyo mama Olive Taleb Solikambu oyo mwana mwasi oyo basala ya nini. Est-ce que mutu wana baleka na ngona contrôle ba baso mutu esuka ndenge nini. Est-ce que suivi ya dossier oyo Tshilombo azoloba awa ke justice fezala tozala ndenge wana te. Mais tala mibale baluba nde bazo sala azui en plus magistrat akimaka azali libre akimaka na kisaka kina muzima ite bandeko za mawa nga botama bandeko basi même para botama bandeko basi menaza musala nzambe mais kosala mwana batu boye oko maltraiter mwasi ozo finga ye après na mbeto za na ye makambasi muso balu basa lu ba benge belé ti bo ko sala nga ba émission bo fingi nga na ngi basi balu bate ya ngone belé wala ba benga société mais ndamba benga so na bandiko yebisa bino ndenge ba maltraiter ka basi ya baluba muso alobi nanga te papa wana baza bato babotama na mboka mais soko tali bien baluba o nyonso babotami entre 66 67 70 baza bango nyonso babotama na mboka so babotama na kananga te babotama na mbujimai la plupart. Mais aux gens sur mboka to ina ville quand même faut yeba ndenge ozana bato respect mais biso monaka tant tozokola base baluba indication ba kina yango hame yoko zo mo se baluba ka osakane boyete indication mo sentir que non base baluba za poli et puis on ngana yebi na poto base baluba
Onga na yebi awa na poto. Oyo nga na yebi. Bango soza poli. Oyo nga na yebi. Bamusu na yebi te. Mais onga na yebi. Base ba luba. On a traité na bango boye. Baza très poli. O baleka na ministère nanga. Baza très poli. Mais comment on maltraite à bango? Mais on maltraite à bango pourquoi? Mama oyo aleki awa a cause de bana. Pana biso ba Congo. Moi si même azabona muke. Mais soka sa boti. To a commis moi si a mutu. Il faut respecter. Parce que aza sunengo yeba ki était. Mais comment beaucoup maltraiter ba to boyidi? Surtout oyo. Oyo, il faut zana kindoki. Ah non, quel que soit motif maman oya salaki. Bon me maïna tribunal. Bon me tribunal est décédé. Mais yozo yako niate. Ndenga sali mama oyo na France. Na banzo okufela kuna. En plus, maman mususu azole la wana na moi de la femme. Oyo basi bazoko sepela moi de la femme. Kabuya la kisiye. Abitika makamuna yo. Abitika makamuna yo ya moi de la femme. Bande kunanga. Est-ce que minu ya mama oyo ezu problème te na poignon so batike lié na katia mbanga? Gouvernement congolais, est-ce que likambo elandi yango to elandi yango te? Bino moto bozo senga intervention ya mama Denise na mama Olive. Bola kisa mon vidéo oyo. Baluka tata oyo. Baib sa population peine nini ya zui tata oyo. Peine nini ya zui. Justice zanga tina, justice baluba. Tibola ina raison. Asa ko lo bango l'air nyonso, justice baluba. Ba condamné ye. Mukendi violeur na Canada. Akimi mbangu na justice baluba, ba protéger ye. Mwana oyo mama oyo bazoni atana mutu. Justice zati. Kamera yibi ba mbongo ebele batiki ye. Halo wana justice banani ya baluba. Tolo bana toki de pas to pai. Ndeko, a en France. Totika mwasi boye na sous-vêtement. Bosaka naka. Awako bako beta yo 15 ans sans intervention. Soit beti yo 15 ans sans intervention. Oyo mukuna senda bakiri kuna. Awa anyako lapa. Awa anyako lapa. Awa viol basaka ngote. Awa viol est un crime. Na loi internationale, viol est un crime. Bosaka na kuna na ba justice ba senzi. Awa. Moi si, il faut la demander, il faut accepter. Soko accepter. Au salier de basaki chibola, a mon dimiango. On dimiango. Biso ba musu basi bakuta te a ndako. Botale botiki on bino kena yo. Ozo bangani. On bino na ko sa loka boité, il y a brutalité. Michel Baluba, Bakalambai, Ba Moïse Mbiye, tous ces bandes de voyous. Moussa na bangwana. Moussa na bangwana. Eza mawa. Vraiment eza mawa. C'est triste. Bosambelaka. Bosalaka obolingo sala. Il faut y baquer. Nzambe azozela bino. Bonsoir na bato nyonso bakolanda video oyo. Parce que bato nyonso bayebinga nazo se poser te kaka naza
Comme on a mis dans Madame Lisette Yomo, je suis la présidente nationale de la dynamique de force action fatigue du FAF pour les anakati IPPS. Je pense que Babebele Bayebinga, Babebele Bayebi Moussalo la sala. Là, pour ça, la vidéo, quand on a informé Batunios, parce que Madame Maman, ça a mis sur Batunios publiquement, la mise sur la mise sur pas membre, la mise sur Batunios sur la partie. Quand on est voyé que Maman Denise a kilopi la partie, elle a dit qu'elle a mis sur ma poudre. Vendredi jeudi baloba ke to kotika ba liste na ba mifama la biso na yaki kotika liste apatu na lelo ke baloba kitokende kozwa maputa to komi wana te mara koma kana depuis ba 11 ti ba 16 na moni ke nona ki mwanzala la bina projet mo kena ke kama lo kwa kolia et puis na zo d'accueil to sala ki 3 personnes c'est maman mo balik de femme la ngai na mutuna na bando tambola na ye tango siko to zongi to kutani na CG kabuya zobima na porte mbala moko abisi ba neuf bazalaki wana ba sécurité bazali na porte bakotisa biso te tokondate totikali totelemi kaka wana ntango ye aye po aya kokota po abimaki ntango aye po aya kokota nga mpe nalobi kino tokoti na ye nzela moko biso nyonso te tozalaki biso misato kokotaka tozokota minute atelema na tali oyo mwana mwasi miso tozalaki na ye ya ligue de femme anatuni ye qui vous a fait entrer. Il n'y a pas eu ça le bilan, à ce que vous avez ici. À Balouki Nasima, à Talingaï, à Tuninga. Oh, là, il y a pas ici bino. Voilà, appelle la femme qui a répondre. La termination de qui vous a fait entrer. Là, il y a pas ici bino. La main de la zone de la minute, madame. Elle est ici, ma sécurité, vous avez pas de la base. Elle est ici, maman, qui est pas bien là. Maman Denis. Batindinga ne chwana mukena salite nasala batunanga nasunga parti butungo etikala kozatela kontena difa parti na iba ilia na difa moko batindinga ne chwana mukena batindinga mutapesa ndani seja kabuya na misa batunanga na misa batungoso na misa mamamre na ni alobele na sala video kwa sala officiel mo batungoso misa batungoso. Maman Denise, ça sera moi de la femme. Ils sont passés dans ce mois que tout sera là pour tout. Il y a des gens qui sont partout. C'est déjà la bouille à humilier là, ils sont partout. Ils sont là. Maman Denise, sont passés. Dans la considération qui va se considérer là. Maman, c'est déjà sali. Ils ont meilleur beaucoup. Alors, il faut vous préciser que maman que biso basi et pas ya mibali ya baluba tozana considération te. Il faut que le te que et pas ya ba congolais bino bozana considération te. Non. Biso to considérer bino. Mais pas ya mibali na bino baluba nde ozala pembe ya ndenge nini. Ozala kitoko ya ndenge nini pa ya moluba zéro. Ozala kitoko ya ndenge nini onga mwasi ya pembe nga boye et pas ya moluba ko oza zéro. En tout cas, 0. 0 sur 0. Ezamawa. En tout cas, maman baluba, oh, vous avez pexa, bana, bino basi, baba la mibala baluba te. Pour vous avez raison. Parce que, banda total la carte, tout le monde a kaka, basi baluba balelaka, basi baluba balelaka, banani ba maltraitaka bango, kami bala baluba. Jamais au monde, mobali Équateur, mobali à Bukavu, mobali à Mukongo, que azo maltraité moi c'est mon luba. Toujours mi bale baluba. Toujours mi bale baluba. Bazanga mawa. Tala musuni ngazo niata mwana bato mwasi oyo azana bana na ye. Azako niata ye niti. Ah, mais tuka kuma mutoko na mutema vraiment boye. Komo ko na mutema ayibi na ndako na yote. Ozako niata ye minu wa mwana batu et puis gouvernement fanda. Ba maman Olive wana ba maman Denise na bino ba fanda baluba kiloko moko te. Alors que bazana pouvoir ya ko demander ba poursuivre batu oyo na vrai parti kabuya fwa benga na na vrai gouvernement na ba mama o bazana pouvoir maman bazo niata oyo il faut ba lukisa magistrat wana ki kole ba kangaye et ba ta la santé ya mama oyo ba niata ki ba dédommager ye. Ah mais comment pourquoi vivre-t-il on est ba niama awa biso na France mwasi wana oyo ba niati wana de toute façon mubali wana bata ko beta plus de 10 ans de prison et puis l'état faut dédommager
mama wana et banokataka mbongo ya magistrat na même pendant 30 ans banokata toujours mbongo ya ko rembourser l'état au ba dédommager mama wana. Mais mama na ba beti na balabala humilié na balabala. Gouvernement Bouchube, ba député ba kolobé le côté, ba sénateur ba kolobé le côté. Mais on mboka marque nini? Même na zamba ba niya ba sala ba mboka mboka marque nini? Donc ba ko sala o lingi député afana na tranquille, sénateur afana na ye, ba ko nyonso na ba kabila ba ko nyonso ba sénateur a vie ba sakuna ba so ba rien. Ça fait mal. Merci, Bande Communauté Landinga. Nous sommes vraiment pas mon opinion.